Soki, Si yo moko zui conscience au sambeli tu prends conscience et tu pries que muto nazana ye de la personne avec qui je suis ana misala mabe, est agent des ténèbres, tu dois laisser. et c'est l'autique. Même si on a camarade, Même si c'est ton ami, même si on a meilleur même compagnon, si c'est le meilleur des il compagnons, faut ça. il faut s'en séparer. Parce que tu es averti. Parce que yo, basi, ba, yebishi yo. Tala, babi na biso boy. On nous dit ceci. Nous boirons quelques breuvages mortels et nous ne mourrons. À condition ni. À quelle condition? Si on a évité. Si je ne le sais pas. Ozolana. Suivez. Ceux qui m'avaient dit Paul. Si on avait dit à Paul, dans ce fer, il y a une vipère qui est cachée. Il allait trouver un autre moyen. Parce que Paul ne savait pas que Parce que Paul avait que Nyoka Kiwana. Alors comme Satan est rusé, comme Satan il a cru surprendre Paul. Il y a Kalisa qui a regretté que mais il a regretté. Alors ce que mon que poison en gros, si tu vois que le poison, tu n'as pas compris les écritures. Mbote balandi MDGD TV mafuta siki zalinga wabino la grande dame nzambe apambolela ngai bino kande to mesana wa kopesa basa on peut kopesa conseil bandeko et lelo to yena et boyebi to bandai concept moko ya luka délivrance na to pe luka lobi kona yo ba mikolo eleki mais un mois passé to zela mon koko sur la chaîne et on moni ba émission bandai ko leka penza malonga te. Mais tozongeli bien que mosala ezosala na penza comme il se doit par rapport à ba montage. Mais l'essentiel est que message tozopesa c'est vraiment important et les cas. Tochaka ba émission to pe ba vidéo to ba message ya passer Charles Bameko ya mikuse moi ebele pour na ko exhorter ba yike pourquoi parce que toyebi que c'est une bénédiction pour la communauté. Atato na nzela na ye bato ebele bazozwa lobiko na bandenge ebele ba témoignage de gauche à droite ba femme stérile bazobota ba bazana ba problème ya ba mari spirituel ya sorcellerie bazozo ba délivrance ba tumsu bazaki accro na ba makambo moko bo mikolo leki boyebi to sala ke émission ndeko mwasi oyo azo gêner mais azo fumer par exemple mais nzamba yo sala ngolu atikaki kufime o azala na mobile ya nudiste ya occultiste je crois bandeko balanda biso souvent bayebi émission oyo wana na olobela donc lelo oyo conseil pasteur azopesa nde toromeka ko élargir pensée wana parce que to tchara juste ba flash moi ba morceau oui ba mikolo leki bandeko ba s'acharnaki ebele contre nga no bozo ko liambongo na sima pasteur Charles boyo ko tchaka ba vidéo ya pasteur Charles. Et déjà to landaka yango pourquoi boya kozongisa te biso ya kozongisa ba vidéo te biso ozwa kaka moi morceau ya pensée tam sous 1 minute et puis to meki ko développer ngona mongolu muko nzamba pesi to pasali ka poto sunga bandeko ndenge to mesana ko sunga vous savez chacun sa grâce et mutu akoka na mukilo azate et nzamba pamboli pasteur Charles ana ngolo azanango de même pasteur mususu pe de même yango moni toana ba église ebele tozana ba sali ebele ba msoka ba kepa oana ba msoka ke c'est comme ça c'est ça le corps de Christ et nangolo penza masali biso na moi connaissance na moi sagesse na moi maele moko apesi to pambola pe bato donc yo za connecté to pe la na MDGD TV nzamba pambola yo so ezamba no liboso ya abonne-toi aux a décidé awa to conseillaka bandeko eloko pasteur Charles Autoloba eza tellement profond que bato ebele lelo baosakana na bavi na bango likolo ba makambo bondimela ngai mutu ayebi ke camarade na ye wana aza na misala mabe alota ye mabe mbala moko te mbala mibale te mbala misato te mais a continuera ko vivre na ye kovanda na ye c'est comme si la personne était une bonne personne awa baotinda bato te bokoma ba ennemi ya bato te bana na nzambe bayina bato te bana nzambe bazala na bato batabarando te bana nzambe bazala na babinemi te mais awa ezali façon de vivre façon d'être façon ya kozala na mutu ya mabe bandeko na ngai il faut kosala très attention boyoki na ebandeli ya lobi boye soki yo moko o comprendre ou encore osambeli nzambe alakisi yo ke mutu andoki faut kabwana na ye yaya c'est très important koloba te ke otenga na sambelaka nga nzambe kobatela nga eza ye et puis passer à que plus loin à expliquer lo moko azu exemple moko alobi
Bible zoloba, toromela ba breuvage mortel mais to kufate. Qu'est-ce que cela veut dire? Ba invité nga na feti moko, OK? Na kei ou bien pas moninga moko, na koti na kei. Ba empoisonnaki biloko, nga na ebité. Dans ces cas-là, tu pries, le Seigneur va t'épargner. Et belé nzamba épargner ba mondingwana. Alia poison o ekokai ko boma ye makufite. Mususu po kape poison est touché na nzoto et créer pe ba problème à santé. Et belé, nabi pasteur moko na Canada, je crois. Kala ta wana na yepoto sika. Aya côté en église moko na bando sambela awa. Comme on est pasteur soki comme on est kiminga zambinga mobali boy mwindu et yambe et lo moi ba jar wana. Papa na andote alobi ayoki moi ça ne va pas lobi alia poison et déranger ma casse c'est dans la période moi vraiment déranger par exemple. A kokal ko kufa menzamba permettate. Vous comprenez? Misu soupe balia ba poison et tout chapete hein. Na landa témoignage évangéliste moko je suis le kama je crois ba tebele ba yebi balandake aller poison 3 fois. Na famille na bango moko ba bano lingete tellement ba prière ne bano déranger. Ba et puis ba poison o bozo kango eza ba poison ya pa mpamba te hein. Ya ba poison te o retardé ba poison mo eza relié et ko se manifester te. Poison bazo ngo na batterie, de mai ya batterie, de soude kosik e bomaka na seconde. Alia biloko basala ngo a 3 reprises bango mo ba et sala bango somo ba bandisi ko fingi na bomoto boye ba biso wando ki ona misala mabe biso to empoisonné 3 fois na ndako okufa te c'est que yo wa normal te par exemple ayebaki na été yo utanga yoki bongo bando lelo bia nzambe senga na okufa aki mungongo yebisi nzambe yebisi poison no soke simbaki olongo bika te doza ekutu mutoko sa journée moko te même 1 heure de temps donc le fait que sali quelques jours oyoki pe lo na nzoto te c'est que wana poison te nga na longola kiango. Dieu fait de telles choses ezalaka mais c'est pas à toi à cause à risque parce que ça loko ba benga connaissance ya cause motif pardon motif ya conscience voilà c'est le moko motif ya conscience Paul a opé que ça va vient sacrifier aux idoles na Corinthiens et alobé likambu ya motif ya conscience omoni loko soko yebi ya mabe ko tchala monoko te au nom ya nzamba o protéger ngate o kufa ça c'est tenter Dieu. Et aneti ndenge satana ebisaki Yesu mibuaka et comment miete akotinda ba ange na service na yo. Yo poko mibuaka ça c'est tenter Dieu. Mais tango yebi te nzamba ko épargner mais tango yebi et Seigneur zo précaution. Oui, c'est très important. Surtout likambu ya misala ya mabe. Likambu ya sorcellerie. Et les amis la sorcellerie est nuisible. Na beta sete. Bomoni kindoki. Eza nuisible. Naebi passer na adage mo alobaka baliaka na ndoki na fourchette à molai. Baliaka na satana na fourchette à molai. Tala. Omoni so ozova na ndako mo na ndoki. Vie neza na danger. Ndimela ngai. Vie na yo est en danger. Oui, osambela nzambe obatelo oui mais crois-moi ta vie est en danger. Oza mutu mo il faut vivre na ba prudence na be kenge moko. Rose la distraité parce que une fois ça distrait ba ozoyo. Yango moni distance et ezalaka pe obstacle. Et na bato belé na ba Afrique wana baluka bango. Famille le fait ko koma musika position no mo ba bango bien te. C'est vrai kindoki et qui par distance te. Kindoki za na besoin ya mbongo ya ticket po bandoki bazana besoin peut-être ya mbongo avion te po baya ko luka na poto no bayaka na ndako no bayaka na bango pe bayaka pe ko sala ba incantation na bango mais le fait que wa musika yana mambo belezo échapper bango ya o moni bandoki po bazwa mutu so ba luka mutu basala ka nyonso batiela yo to lobaka espion mutu moko o ya bango to mutu moko na semence na bango pembeni na yo pourquoi parce que na nzela mutu na ba contrôler yo yango moni bato ebele ba se retrouver azana massa mais massa na zana misala mabi. Moi j'ai eu une amie comme ça non peut ça ba détail trop te par rapport na ye ouais ba ko risquer peut-être pas comprendre na ye baraté et Dieu m'a épargné les bande on ngai kotambola sembo ezalaka protection mobimba quand tu es innocent
et que tu es inconscient ou encore ignoré à bamamo bazolinga basala contre to bazolingelo baboule mobwe nzamba obundelo yango na conseillera bato bobanga nzambe ezalaka garantie tala bato ebele lelo eza mwa parenthèse na ofungole osambelaka yo mo oza conscient ke olinga nzambe obangaki me pembeni na yo to mpe zingazinga no des fois mpe na église omona bato mo batambolaka babanga nzambe te siko okamwa ata mosusu keno baza bien na bamaka misusu yaya ndimelanga tie plus protégé ke wana baavantage moko boye oyo bango baa nango te c'est vrai nzambe abatelaka bango mais balimite moko boye ezali na bamakambo moko boye mais pas chez toi po eyaka neti mwana na ndako to mpe bana na ndako mwana tosala baboti te na oyo tosala baboti différence ezalaka bien ke bango nyonso baa bana oyo wana mpe atosaka te bakolesana bango ye bakolatisa mpe bakolesa ye bakolatisa ye mais oyo abangaka baparent oyo ayokaka baparent tosala baparent ozala différent certainement na se faire comprendre ya abangaka nzambe eprotégeaka epargne yo na makambo ebele na banda koloba bakoluka batya motu moko pembeni na yo oyo na nzela na ye baatteindre yo yango mama papa oa conscient moninga moko bozalaka na ye mais olotake mabe oa conscient ke par rapport à maman nzambe alakisa yo état d'âme neza bien te fais très attention passer alobi yango kabwana na ye messagement ezala te ke oyini obwakisi na bandenge moko boye ya constater puis ekoma non okocréer mwa baraison okocréer mwa baobstacle ekoma ke non mwa badistance ekomi mpenza ke ye moko aconstate ke oza su mpenza disponible ndenge ozala liboso te komi ka peut-être ya bambote na mosika to na telefone oza malamu aya ache yo akotaka na cuisine afungolaka nzungu na chambre no peta mosu akotaka oyebi kala misala mabe fais très attention sorcellerie ezala nuisible kose contacte ka te ke akokokanga te nga na nzambe oui wana nzambe mais nzambe arevela yo état d'âme na ye pamba te so nzambe alakisa yo eza parce que nzambe alingi osala très attention pour le fait ke ozalaka na ye wana biloko ne perme nalobango moko mosusu kana baémission nde nasala mama papa yo yebi ke masa no azala ndoki moliaka no biloko na ye ozwi mpo nasambeleli yango mama na ngai olie nauta koloba omoni soko oyebi te eza ndenge mosusu ya neti bampoisonne biloko sikoyo oyebi ke ya na poison molie quand même mpo nzambe akobatela yo faut faire très attention omoni ndoki eloko nyonso oyo ndoki asimbaka ekoma envoûté pour ton information omoni mwana nzambe oyo aza consacré eloko nyonso asimbaka epambwamaka okoza ata mosu obondeli no mpo nango te le fait que tu touches à la chose epambwami yango omoni kodéveloppe intimité na nzambe ezala très important de même moto wana misala mabe eloko nyonso asimbaka tout ce qui lui appartient eloko nyonso ya ye elamba na ye ji na ye lipa na ye tout ya ye ekoma envoûté oui donc soko olia yango oza susu lolenge moko te ndimela ngai ndimela ngai oliaka biloko na ye yo ozoyeba te eza bamarke d'identification eza balobaka nini baconsommation ya babiloko mabe do baporte d'entrée ezoconstituye babenga yango nini bamarke bakoidentifie yo donc eza neti bapise oyo baotya kati na yo na nzela biloko wana baokota paster mombo mosu abeteli biso lisolo alobi bakenda na ndako moko kaka baser kaka ser komuta na kangutu komba ser yango ser angele na biso ayoki te manja obukana na koseka bakenda epa ser angele ser ya église mo baser oyo bazalaka bien gentil bakipaka bapaster basungaka parce que mingi bato yango bazalaka ya bongo bakende epa ser angele bazali na moninga mosali na nzambe mosusu ntango bakei ser angele abomi nzoto basali na nzambe baye na ndako te tata nayoki na litoyi bayebisi ye alia te pardon ayoki mpenza saint esprit ayebisi ye ne mange pas cette nourriture
passer musu bazaki na ye weka bat musu ba lo kroso ya bato lo yenge ta ba présenter bilia ya hésité moké asinele passer le bimeng yo passer on a tout est sanctifié par la prière yana bato belé basala le kwana tout est sanctifié par la prière to sambeli au nom de Jésus biloko epambo mi bani pe kolia fufu alobi tango kaka lia fufu wana abeta ata plus de 1 mois akoka su kosala prière à 1 heure de temps te soka abandi kaka nzambe na commission na tondio na sanjelo abandi ronfler aumela fallait akota ba retraite asala ba prière ba repentance asenga su grâce à nzambe po biloko wana ebima azonga ndenga azalaka par exemple omoni so lelo ndoki c'est vrai attention ekoboma yo te yebake e otiko lolenge moko te yango omoni lelo bato ebele bana ba problème sérieux na ba vie chrétienne na bango likolo ba makambo c'est très important yana bato ebele babala mibali to basa misala mabe na loyenge lokola amonika yana a femme de prière to mobali ya losambo eloko te nzamba zali mais pourtant ayebi ke mwasi wana to mobali wana bien te to ana semence mabe ka passer on a bete bino témoignage l'air bilo ser Angèle a bete biso lisolo collègue na bango moko ya pasteur moko ya pasteur alinga ser moko ser wana za na misala mabe ezate ka yebaka te tango azo tia ser wana misu baninga ba passer ba signala ka ye ba ebisi sala très attention moi wana na kindoki et puis kindoki au sala qu'est-ce que la sorcellerie va faire au nom de Jésus sikoyo ya mabe ezalaki tango alingi parce que omoni bandoki ba profitaka kaka na ba porte to pe na espace oyo kopia ye satana ataka bana nzambe ataka biso légalement donc soka attaqué à parvenir ko longa yo c'est que azwaki penza porte d'entrée po soko pesi nzela ta okota nete aosanika ba mangungu na ye yango moni Paul aoloba veillez votre adversaire le diable rôde tout autour comme un enrichissant cherchant qui dévorer pourquoi azo rôder et ça parce qu'à mon place au côté la té yango moni Paul alobi veillez donc une fois distraction ou bien une fois fungoli porte à okota donc ndazo rôder wana zo lukesika siko ya mabeta tana salaki ole akenene na ndinga bonzambe yetanga linga ala bani pe kotumba mbala moko yo sala bikobo et puis muto mpala misa yo kantine ba kolonga yo ti nzambe akotela muto na masumu te déjà pour ton esprit le péché rend l'esprit faible moni masumu et renda esprit faible surtout ba jara ba masumu neti ba bikobo bible yoloba ba masumu misusu za hors nzoto mais tant muto osa ekobo aosuye na ame na ye moko do suye na nzoto ozo suye de suye reza libanda te tina kati là c'est très dangereux akomi kotambola na ye na bikobo bandeko ba initia tatana na sorcellerie mongo mso na obetela bandeko mo lisolo babuda babandi oseka pas un serviteur de Dieu muto abetela ngai apesanga témoignage abi moi sona komi koya kopumbusa muninga na bango wana nayebi keze loko bato bele ba ondima te mais nga na yoka ba témoignage moko te et puis na ba passer différent ba yebani te ba bondela po na passer wana heureusement nzamba zaki favorable na ye po amener wa délivrance voici l'homme ka moko to yebi pasteur François Mutombo nalanda témoignage na radio Pain d'Histoire bisika pasteur Charles Bameko Aouta place to yebele nga personnellement na yebi pasteur Charles Bameko na Pain d'Histoire papa Christian pe a son âme abanda ko tiaka mate ya mingi ya voici l'homme nalanda témoignage moko ya voici l'homme alobi ba serviteur moko erwana aseke bandisika ba serviteur moko batinda bango mission de service na ba suki ba kananga suki ba mbujima suki ba wapi kuna tango bakei bazaki 3 so na bosanité 3 ou 4 tango bake ko visiter muninga moko ya mosel na nzambe bake ko visiter muninga mosel na nzambe wana bavandi bazo solola pa biloko ebeli baye ko présenter bango bilo akolia ta baye bilo akolia
parmi bango moko azaki prophète bino boyebi ba prophétique bon les prophétiques et marchera na ba signaux na ba prophète li soit molimo moni bandeko mosusu bazali ba pasteur ba tolobi te ke ba pasteur ba monaka te mais bango malheureusement ba monaki na bango eloko te mais prophète amonaki prophète atala biloko boye ayoka neti nzoto malili a s'excuser abimi libanda lobi ke no ake ko se soulager tango aye kokuta balokoso wana deja babandi kolia so mpe basambelaki nayebi te so mpe basambelaki te nayebi te mais baliaki quand même lia ce qui est vrai spirituellement bazaki faible certainement po boyebi tozalaka biso nyonso ndenge moko te na molimo yango moni eza important mwana nzambe tala développer intimité na nzambe ça va te rendre fort spirituellement biso bamisusu oyo babanda mpe kolandaka biso na bandoto oya chrétien me baolando na ndoto ozokima mpo ozoganga mama na kufi amvutrude ozoganga mama na kufi ozolela osutuki boye ndoto me lelo oyo biso nde tokoma kolanda bato yoyo ofininga mpe na kingo na butu na gangi mpe me ata bajeto nini en fait ezalaka tokokanaka te eza ndenge moko neti en fait comment je peux expliquer ça mais certainement eza simple à comprendre ouais il y a des gens qui ne pèsent pas spirituellement soi-disant mwana nzambe chrétien de nous mais spirituellement ils ne pèsent pas donc document mwana mutu akoya sakani na ye pas sakani na ye bimiaki mais par contre bato musu esimba te déjà kaka na butu ndaku na ye okita na ndeni nokuta moto mais eza bato musu chrétien me na butu ndaku na ye ezala nango salle de fête bayaka mpe babeti bale mususu mpe terrain football baye basakani tout ce que vous voulez donc bref c'est un peu ça ntango bakei ntango aye akuti bango bazolia bandeko na butu mwasi ya paster wana azali na misala mabe aya kobimisa bango mpo baliaki biloko na ye aya kobimisa bango apumbusi bango siko bino boyebi voici l'homme alobaka na mwa humour abi ntango aye na chambre ya oyo liboso kokoko abimisi mata na mokongo mata tokende mata tokende alobi paster alingaki resiste bo azwi atoki atie na mokongo nzu memi ye bato buka na koseka mais eza réalité spirituelle bamakambo wana existaka bapumbusi bango mibale bakei prophète aliaka biloko wana te prophète akete siko elo wana olakisa bino bandeko danger ya sorcellerie ezalaka nuisible kosazarde te oza na master moko oyebi ke ta dame ezalaka bien te mokangamaka na ye fais très attention mosu kutu plus grave non seulement oliaka biloko na ye molataka bilamba na ye bino yamona bato mosusu bakoma na bamaladi moko ya komplike na banzoto likolo bamakambo oyo faut faire très attention eloko nini elekaki moko ya bapaster ntango ake na monde wana akekuta mwana oyo abota na mwasi na ye bazalaka mpe bacor omoni deja ezalaki deja connexion mobimba ezalaki deja link mobimba donc na nzela deja ya mwasi bazwaki ye na ndenge ake soki kolia biloko kuna baporte ezalaki deja kofungwama ala epesi accès mbala moko voici l'homme alobi ntango bazongi après mission de service moko akoka te aloba abi fallait tosala délivrance na bango do mais esange kota ye grand mobulu église elingi panzana koma balesi bapase ya kindoki eza babiloko ya solo yana bato mosuta mosu ondima te mais c'est ça les amis la sorcellerie est nuisible et kenge fait l'homme comme l'on dit kala ingango kala technique na ozananga molaite na mona osuka awa soki nayaki lelo bandeko eza kaka po tomeka na kosungana kosolola par rapport ya nos vies parce que lelo oyo babilo mosusu eza ta bakoleso kindoki te yana bato mosusu bacomplication mo ozo comprendre te me nga na osambela ebele baresultat eza moke boye ndene eza neti motu akombi ndako to moto asukoli potopoto bayesu basopeli na nzoto ou encore ndako akombi baye baboki susali te pourquoi entourage na yo mama papa message oyo ezalaki mpona koyebisa yo mwana nzambe assainir entourage na yo nani azalaka pembeni na yo
nani aza zinga na yo, nani aza tout autour de toi. Surtout bato ndenga na yo kela mawa eza bato babala penza ba partenaire amabe. Obala mobala obala mwasi na kata ndako libala ndozo réaliser que ana misala mabe. Malheur à vie, hein. En tout cas wana olingo lingate vie na mobimba okobunda bitumba et o accomplir mission nzambe na sena moité. C'est ça la vérité. Ato boyango na webso maramba solo. Pasteur Charles Terre abisongo non. Les deux deviendront une seule chair, une seule chair. Bible zolo baso lali na prostituée comme prostituée. À chaque fois bo sangisa nzoto eba ki amne zo za suye. O kota no jeune à 40 jours, on est mikolo za 21 jours, hein. O sambelo atiki ne peyo bande kono décourager binote. Ezaka to oteya. O sambelo se sanctifier pe na suka na ngotango silisi bozongi elongo parce que mobali no balo mwasi no bobalana ozana posa na yo tabo sangisi nzoto nda ozongi na ezali tungula uto sukola azongi na poto. C'est ça la vérité. Donc na olaxo combien sorcellerie est nuisible kusana na ngote kusana na kindokite. Mama papa wana muninga mo pembeni na yo o constata ka za jaloux na yo. O constata ngona mo ba mambo mo ebela mike. Ba jalousie mo boye. Soka monyo ne lo fait pas le cas eloko wana. Fais très attention. So landeli jalousie na sima nango za semence mo bien te. Mususu roza la za sorcier consciente ba utiliser que là c'est plus dangereux même. À comprendre. Donc yeba ko assainir entourage na yo. Moni ndeko ozala na ye. Ya mobali to ya mwasi. Nzamba la kisho ba mbale belé na ndoto qui il est ou qui elle est. Il faut une stratégie mo yeba comment tu vas vivre avec lui. Oui, parce que c'est trop dangereux. C'est trop dangereux qu'on vive tout pour ozana muto ndengwana. Ocha vraiment ozo saka na vie quoi. Ocha penza vie no en danger. Ouais, ne message à lelo ezaki yangwana. Bande kona komi na suka, tozongi sa suma monsona d'habitude tozana habitude tozongi sa ba message na biso soki to lekisi yango mais et na sali constat récemment ces derniers temps son a tiene bandel na ocha na suka te. On va même essayer de mettre les morceaux. Ndenge pasteur azo expliquer. Et c'est pour être un super nabosani le mot mais yamotu eza o elobami awa. Donc maman assainir entourage, papa assainir entourage. Alors, ce qui si yo moko ju conscience au sambeli, tu prends conscience et tu pries que mouton nazana et la personne avec qui je suis ana misalama est agent des ténèbres, tu dois laisser. Et Seigneur Lotika. Oyo qui est maman. Même si c'est ton ami. Même si c'est un meilleur compagnon. Même si c'est le meilleur des compagnons. Il faut s'en s'en séparer. Parce que tu es averti. Parce que yo basi ba yebishi yo. Tala. Babi na biso boy. On nous dit ceci. Nous boirons quelques breuvages mortels. Et nous ne mourrons. À condition nini? À quelle condition? Si je ne le sais pas. Ozoka. Suivez. Ceux qui m'avaient dit Paul. Si on avait dit à Paul. Dans ce feu, il y a une vipère qui est cachée. Il allait trouver un autre moyen. Parce que Paul ne savait pas que ce que Paul. Alors comme Satan est rusé, il a cru surprendre Paul. Il a regretté. Alors ce que mon poison en gros, tu vois que le on n'a pas compris les Écritures. Oyoki ndeko na ngai, moi je connais même des hommes de Dieu au bazalara pour les divorces lorsque le partenaire est sorcier. Ah oui, hein? Même pasteur François Mutombo, voici l'homme à Lobango. Wandoki, wana misala mabe a okabola bino. Et a démontré qu'à noir sur blanc, car par rapport à ma moto, le bagage sorceleur, ils ont dit, ben maman, na tindo te ke boma libala, nga ite, na marmunion so, et en bas en Nzambe, il faut toujours tout na volonté en Nzambe, ok? C'est vrai, Dieu peut permettre ou Dieu peut être aussi pour, mais il y a une procédure. Il y a une nini, il faut procéder par rapport à l'ikambongo. Ils ont dit, surtout ba maman, na l'autre qui m'a dit, Hazandoki, y a on a bomina en libala te bongo te, malembe, malembe, et puis yeba que tant aux an partenaire ya misala mabe, o kabonane na moi, mais rassure toi pe na butu o kaboni, parce que Charles le bela makambo. Ezaïlo moi osaka na ngota attache madame ezali sekité mais il y a retenir ezake
il y a sorcellerie et ça nuisible. Assainir entourage na yo. Pour finir, je dirais, tu as tout intérêt à oyeba état d'âme. Il y a batu ba zinga na yo, ba master, mwasi na yo, mobali na yo, voir même tes enfants, c'est important. Pourquoi? Pour oyeba comment te positionner. Mosusu eza, tant ba lobaka ke état d'âme moto ya mabe, ce n'est pas forcément azana kindoki. Mosusu kozala ana semence bien te ou encore ba utiliser kai. Et tu peux aider aussi un enfant ou encore une personne ou à cause peut-être na ba kamora ba ya ba jarwana dans la prière. Ko bonde la pona mutu ko intercéder pona mutu ko sunga mutu na bandenge moko boy. Ya un moyen important lukoye banana zinga na mama papa senir entourage c'était ça pona lelo. Ndenge ni ko vivre na batu ya misala mabenzama pa mbola pasteur Charles Bameko apambola balandi MDGDTV mafuta sika. Bo partager ba émission na biso boko sunga pour bobikisa bato belé. Quant à moi na moni bino mbala ya sima yo s'abonner na te abonne-toi et commentaire suggestion tozara na toyo karana biso na lingi bino mingezaki la grande dame. Merci, à plus.